Job chapitre 33, verset 14. Job chapitre 33, verset 14. Merci, maman Irène. Merci. Merci, maman Irène. Babi, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Nzambe alobelaka biso, tantôt na manière oyo, tantôt na manière boye, mais biso batu, tosali nini, tososolaka te, makambo oyo nzambe asali nini, alobelaka biso. Bien aimé, nalingi titre ya message na ngai ezali lelo, nasala nini tangu nazomona nzambe azali na silence na vie na ngai. To osala nini, mama Irene, tangu omoni ke nzambe akangi munoko azo répondre yo te. Osala nini, mama charisme, papa charisme, tangu omoni ke ozobondela nzambe, mais nzambe aza silencieux, aza ko répondre te, osala nini. Mais na kati ya Job chapitre 33, balobi ke nzambe alobelaka biso ndenge belé, mama Marie. Alobelaka biso tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y fait pas attention. Cela veut dire que nzambe azalaka silencieux te, nzambe alobaka toujours. Kasi biso nde batu toyebaka ko sosola te ke nzambe mutazali koloba. Amen, amen. Nzambe alobaka. Bien-aimé, nzambe alobaka. Mukolo nzambe akoloba lisusu te, Satan azwi contrôle ya mokili oyo. Nzambe alobaka. Nzambe alobaka na ndenge ebele. Kolinga te nzambe alobaka ka ndenge yo lingi, oyo ka mungongo moko. Luindula, ngai nzambe na yo. Te, mabesi konde yango wana. Kolinga te oka, mwana na nga lor, ngai tata, ngai nzambe na lobi na yo. Wana ezali défaut munene ya biso bata mokili. Mais mutu oyo ayebi makomi na nzambe, ayebi ete nzambe alobelaka biso ndenge ebele, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais biso bata mokili tosali nini, tososolaka te, bien-aimé. Nazwe biso mama papa. Nzambe alobelaka yo mikolo nyonso mama Madeli. Nzambe alobelaka mikolo nyonso mama Mobiala. Nzambe alobelaka mikolo nyonso ya Claire. Nzambe alobelaka biso mikolo nyonso. Mais problème na biso ezali ke tososolaka te ndenge nzambe alobelaka biso. Non. Tososolaka te, bien-aimé. Nzambe alobelaka biso. Mais biso bata mokili nde tososolaka te. Bien-aimé, nasala nini tangu nazomona nazoka mungongo nzambe te. Est-ce que mama papa, depuis makambo oyo ezo traverser vie na yo, est-ce que nzambe alobela yo te? Ozotuna pasteur nzambe azoloba te. Nalobi biso mama papa, nzambe alobaka. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tantôt d'une manière et autre, yangwana siko biso batu to sosolaka yango te, to comprenaka yango te. Parce que ba voix ya nzambe, eza ba voix na biso te mama. Nzambe alobaka, bien-aimé. Bien-aimé, ndenge nini okozala, bien-aimé, mutu oyo aza ami na yo bayokaka ye. Ami, so na lobi naza ami na yo, c'est que toza na ba infinité, toza na ba amitié, tokosolola, tokolobana. Mais soki nzambe aza ami na biso, est-ce que ami yango nzambe bazala na biso, ya okanga monoko, ya kozala silencieux? Je ne crois pas, bien-aimé. Nzambe azala ba méthode na ye. Nzambe azala ba méthode, bien-aimé. Nzambe azana méthode, bien-aimé. Ndenge nini na kozala amina nzambe? Nzambe ngo kutu alobaka na yete, alobaka na yete, nazala kaka na bapasi. Est-ce que nzambe alobaka te? Mama papa na biso ke nzambe alobaka, bien-aimé. Yo mutozo lela na silence nzambe. Yo mutozo loba loba, ozo sala masumu. Ozo ko yima yo moko na motema na yo. Oza ko yima yo moko na kati ya ndako na yo. Oza ko yima yo moko na zo biso ki bien-aimé. Ozo lela pourquoi?
Pourquoi nzamba azotala ngai te? Et pourtant Bible ezali koloba ete mutu akengelaka biso alalaka te animbaka te. Cela veut dire que misu ya nzambe ezalaka 24 heures sur 24 heures. C'est que 24 heures sur 24 heures nzambe atalaka yo. Mais comment ozomona te ke nzambe azotala yo? Comment ozoyeba te nzambe azoloba na yo? Yango na Bible ezali koloba ete nzambe alobelaka biso na ndenge ebele, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Job azwi maloba ke nzambe azolobela ngai tantôt d'une manière et d'une autre, bien-aimé. Nzambe alobaka ndenge ni, bien-aimé. Bien-aimé, nzambe alobelaka biso na ndenge ebele, bien-aimé. Nzambe alobelaka biso er moko tozwi Bible, tant nazwi parole nzambe nazotanga, nzambe azolobela ngai. Tant nakotanga verset moko na kati ya Bible, namoni verset ne touche ngai, mbala moko na comprendre ke nzambe asali nini alobeli nga. Siko mama, yo lingi tata, olingi nzambe alobelo ndenge nini? Na tango tozo te liloba na nzambe, et tango liloba na nzambe bimi et touche yo, bien-aimé, nzambe alobeli yo. Mama papa, yo lingi nzambe alobela biso ndenge nini, bien-aimé? Nzambe alobelaka biso même na ba situation o ezoleka na kati ya mokili, nzambe alobelaka biso, bien-aimé. Et Bible qui est plus loin que nzambe alobelaka biso pe na ba songe, na ba ndoto, na ba vision, nzambe pa sanini alobelaka biso. Mama papa yo lingi nzambe alobelo ndenge nini? Bien aimé, le problème est rarement que Dieu ne parle, mais bien aimé, le problème c'est que nzambe alobelaka biso, mais biso tozalaka prêté pona koyoka ye, bien aimé. Nzamba koko lobela ngai à travers maman Madeli. Tant on l'aime sur maman Madeli à Benginga, azope sanga conseil. Tant on a zoyoka nzambe mutalobeli ngai. Tant on na fali bwe na moni mutu moko na balabala zolekana. Azoba pasteur, azolobala ngai. Soki naza attentif na kososola ete nzambe mutalobela ngai. Maman papa, yo lingi nzambe labi alobela yo ndenge ni bien aimé. Tanga Bible mikolo nyonso bien aimé. Bondela nzambe bien aimé. Passer na bata na prière, oko comprendre que nzamba zalaka jamais silencieux. Yonde ososolaka tenda nzamba zoloba. Okomona nzela mususu okoti, nzela wana mabanga, nzela wana ba blocage, nzela wana pensa mindondo. Omona obandi forcer. Et pourtant, na suka nango soko échoué. Oh bandeko nanga soki na yebaka. Soki na yebaka. Mais yo lingi nzambe alobelo ndenge nini? Nzambe alobelaka biso na ndenge bele, kasi biso batuto sosolaka te. Yango na zoba eke nzambe azalaka jamais silencieux. Nzambe azalaka na silence te. Nzambe alobaka mikolo nyonso na lobi bien aimé. Mukolo o nzambe akotika koloba mokili kufi. Mukolo o nzambe akotika koloba mokili kufi parce que nzambe azana ndenge na alobelaka biso. Nzambe alobelaka biso na ba mouvement politique. Nzambe problème situation moko politique ko le karamboka ceux qui sont attentifs nzambe mutazolo bela bino nzambe pa ko koloba na événement ko leki na kati ndako na yo nzambe azolo bela yo nzambe ko kolobela yo na likamo ko izole kana quelque part ozota na TV batu bazo seka mais nzokande ezali message mobimba nzambe asa koloba bien aimé yo lingi nzambe alobelo ndenge ni bien aimé lelo na mandai ko partager na mutu moko tozo partager na ye abi pasteur na pesi nzambe merci eza peza nzambe mutalobeli ngai nabi oui nzamba kumbama nabi ngai pe nzambe mutalobeli ngai na ba conseil opesi ngai parce que biso bata mokili tolingi nzamba la ta sultan yeso akita na ba mandefu moko boye abanda koloba ndeto yokaye mais tolingi ko comprendre te makambo tozo vivre makambo tozo passer tozo comprendre te tozo mona ke nzamba lobaka te nzamba monaka te na biso bien aimé nzamba lobaka nzambe amonaka bien aimé Job azali koloba ete il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme les font des disciples. Job azali koloba même ke mikolo nyonso nzambe afungolaka matoi na ngai pona yoka bien aimé. Mikolo nyonso nzambe afungolaka matoi na ngai, mikolo nyonso nzambe afungolaka misu na ngai, mikolo nyonso nzambe afungolaka misu na ngai pona mona, pour dire que nzambe amonaka nzamba yokaka nzamba lobaka nzamba salaka bien aimé mais yonde otiraka attention te na ba o nzamba lobaka maman na ngai papa na ngai soko teli be événement yozo vivre est-ce que nzamba zoloba note na makambo wana o nyonso zo passer de gauche à droite kita mata gauche à droite au fond de parole est-ce que nzamba zoloba na ote
je crois que nzamba zolo banayo mama papa ndenge kaka na 2018 au passé l'événement makasi au kufite na 2018 au passé l'événement minene mais au belité na 2018 au moni pensa difficulté makasi mais bakangiote tout ça soko fandi le baki non nzambe na pesio kaka merci te mais na moni yo lo belinga yo teinga yo sosoli singa yo lakisinga po bibe zali kolba ete nzambe alobelaka na biso na ndenge nyoso kasi toyokaka te bien aimé. Bien aimé, attaque tozo kamungonga nzambe audible était bien aimé. Situation est tozo mona, o tozo vivre, ezali quelque part nzamba zo bela biso. Nzamba ko kolobela ngai à travers papa na ngai. Surtout bino ba obozali bana, obozola ndanga bana obokotaka. Ko kansate ke nzamba ko kita. Nzamba kolobelo mwana travail tata pe na mama na yo. Yamona Bible ezali koloba ete enfants obéissez à vos parents pour que vous vivez longtemps sur la terre. Mwana nyonso oyo atosaka tata na ete mwana nyonso atosaka mama na ete elikoloba ete azotosa pe nzambe te azoka pe nzambe te nzambe otomonaka te na likolo azolobela biso à travers batata pe bamama yango wana mama komitungisama te mwana nyonso oyo ase rebele contre yo na vie na yo mwana oyo boti mama akomi kofinga yo akomi kotonga yo ezali te yo mutu azofinga nde nzambe oyo tomonaka te parce que nzambe alobelaka biso na ndenge bele bien aimé kasi biso bato totiraka attention te bien aimé nzambe azali tata moko responsable ayebi exactement makambo nini ya malamu mpo asalela biso bien aimé est-ce que yo ndenge oza wana mama papa est-ce que oyebi te makambo nini ya malamu osalela na famille na yo oyebi bien aimé mama oyebi makambo malamu fo sala na libota na yo bongo nzambe oyo asalaki likolo na se est-ce que ayebi makambo ya malamu te oyo yakoki kosala mpo na vie na biso est-ce que nzambe ayebi te ke yo ozangi mokanda nzambe ayebi te ke bapolisier bazoluka yo est-ce que nzambe est-ce que nzambe ayebi te ke oza na problème ya commerce est-ce que nzambe ayebi te ke oza na problème ya mbongo nzambe ayebi te ke yo na kati ya famille bato bazokufa nzambe ayebi est-ce que oza sûr ke oyo nyonso yo ozovivre ozopase nzambe ayebi yango te mama papa je te dis mama papa oyo nyonso ozopase oyo nyonso ozovivre nzambe ayebi yango nzambe azolobela yo bien aimé bato ebele bien aimé bato ebele bakufa bato ebele bakende na échec le msusu azangaki koyoka toli ya mama moko toli ya tata moko nzokande nzambe mutu akotaki na tata wana nzambe mutu akotaki na mama wana aloba na ye me ya néglige amoni mama aza mutu ya mokili papa aza mutu ya mokili mutu wana aza mutu ya masumu bien aimé soki nzambe alobi alobelo meme na nzela mutu ya masumu akolobela yo soki nzambe alobi alobelo meme na nzela ya ndoki akolobela yo soki nzambe alobi alobela yo meme na nzela ya banyama ya bambisi nzambe akolobela yo parce que quelque part apôtre Paul dit était la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas nature peut enseigner kabiso bongo soki nature eza ko enseigner biso bongo mutu o nzamba keli na image na ye azala ndoki azala moyibi nzambe pe akoko passer à travers na sanini alobela yo mikolo nyonso tobondelaka de lundi à dimanche tongo midi pourquoi tozobondela ba mercredi miracle tozokota ba veille tozokende bien aimé okanisi ke na nyonso wana nzambe alobaka te ah mama nzambe mutu alobaka mama papa nzambe mutu alobaka yo nde ozali kososola te mama papa nzambe kolobela yo na comportement ya mwasi na yo na comportement ya mobali na yo na comportement ya fiancé na yo na comportement ya feti moko kendaki na comportement ya situation moko ezalaki avortement ya ba document moko salaki Dieu peut te parler mama papa nazo senga bien aimé Saint-Esprit akota kesika lingi Saint-Esprit alobelaka biso ndenge lingi omuno osalisi likambo moko boye bato bayete événement eleki omuno olingo okende sika moko boye orate train okende sika moko boye mbongo ekwei obandi komitungisama zala attentif sola nzambe azolobelanga nini na likambo nzambe alingi ateyanga nini na likambo bien-aimé yango nalingi bino bana nzambe bamama charisme bapapa charisme bodiscerne parole ya nzambe eno ndenge bata mokili basosolaka bodiscerne eloba na nzambe ndenge nzambe alingi yo oza na mobali
azobotisa okaka bana sali 20 ans abala kauta apesaka mbongo libala te mobala ngo beta ko mikolo nyonso lokola boxer. Est-ce que nzamba azolobela yo te? Nzamba azolobela yo te? Est-ce que nzamba azolobela yo te? Est-ce que nzamba azolobela yo te? Oyo ozo vivre na ndako na yo ba difficulté ozomona ba ndoto yo ozomona mama papa. Est-ce que nzamba azolobela yo te? Maladie oyo beli mama, maladie oyo belaka papa mama, est-ce que nzamba azolobela yo te? Oui, je dis que nzamba azolobela mutu moko na pokwa lelo. Nzamba alobelaka biso na ndenge belé et belé belé comme na pokwa lelo azolobela o mama papa. Ozo comprendre te mama papa malgré makambo ozo vivre mozo kufate ozo keneka kaliboso. Ça montre que bien aimé nzamba aza ko protéger yo yepe akotika la ka ko protéger yo. Ce Dieu là est merveilleux. Ce Dieu-là est puissant. Porte moko oyo fungami na vie na yo. Ozomona te ke nzamba zolebela yo. Bien aimé. Toko nzambe te ozwe lokola muta mokilité. Il est Dieu. Il est puissant, bien aimé. Est-ce que ngai soki na lingi ko sela? Est-ce que ngai na ko sela mama moko loko malamu te? Na ko sala. Est-ce que ngai na ko sela mwana moko loko malamu te? Na ko sala. Est-ce que ngai na ko sela mutu moko atamute na ko sala? Bon, soki nga na za mutu na ko sala mutu on même na yebi ete malamu. Bongo nzambe oto bondelaka Yosha Mashia tata na biso. Est-ce que akoko sala biso bolamu te? Est-ce que ye akoko kanga misu na ye amona biso te? Est-ce que ye akoko kanga mato na yo kabiso te? Bien aimé, est-ce que ye akoko kanga monokone pour le biso te? Je vous dis, Dieu parle, bien aimé. Au moins, on a continué nandaku, papa za na silence. Papa continue nandaku a fait na salon. Bana bango moko, papa nenga zolo batebo et la kisibe. Donc, silence ya papa. Et ni kolbate ka fani kame. Na silence ne wana déjà azolo. Bosi ko comprendre papa. Ndenge papa zabo eseka za na besoin mai. Ndenge papa zabo eseka lingi bwe. Ndenge papa zo sabe. Bien aimé, silence wana ezo bien aimé. Silence ya nzambe lobaka mama papa. Na zo biso mama papa. Avant mariage na yo. Bien aimé, makambo ebele ezo sala. Ozo forcer kaka. Et tango po koti kuna poka batba mono lata ki baga mariage. Bien aimé, okomi ko souffrir. Oh, Dieu t'en avait parlé. Dieu avait parlé. Yango zo mona batu sur le lot, azobala na âge à 65 ans, ake na 70 ans bali, ake pona nini, posa kaka abala kaka ndenge mutwana bali kuna. Bien aimé, après quelques temps, bazoka na société compliqué à kosakanate, akomba nzambe, bo papa, bo sunganga, oui, toko sungo poto sabato. Mais est-ce que nzambe alobela kyo makambo wana te? Dieu parle, bien aimé. Nzambe alobela kabiso. Viba force akate mama papa. Viba force akate. Viba kenda kanango malembe. Viba sala kate na sala likampo mutwana sali. Viba kenda kanango malembe. Sozo kenda vi malembe na Yesu okoresir. Sozo kenda vi na malembe na Yesu okoresir. Surtout esika munene o nzamba lobela kabiso. Bon numéro 1 eza loba. Tanga Bible mikolo nyonso. Tanga ba psaume, tanga Esaïe, tanga Matthieu, tanga Jean, tanga Apocalypse, tanga Genèse. Na tanga ozo tonga na kati wana, bien aimé, ozo méditer, Dieu est en train de parler. Ko passer timing na WhatsApp te, surtout maman papa. Passer timing peut-être na ordinateur, ozo sala makambo nzambe. Nzamba lobaka bien aimé. Dieu parle bien aimé. Mouton nzamba lobaka na bien aimé. Ata azana Bible te ako prêcher. Ata azana bien aimé ako parce que hier azana contact communication tango ne se pas nzambe. Je vous dis bien aimé, Dieu donne la victoire. Na obaza prêt pour na koyokaye. Yangwana Bible zali koloba ete nzamba lobelaka biso na ndenge bele kasi biso to soso laka ata mukete mama papa nzambe asoso alobelaka biso. Bien aimé, il arrive aussi souvent, Nzambe azolobate, akangi munoko. Effectivement, Nzamba kangane munoko te. Nzamba mon aimé, si là, Nzamba za éloigné. Non, 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 bien aimé. Yango tango zobondela. Oh Nzambe, ok, yuapi, c'est vrai, na zobondela. Eza mabete. Nzambe, est-ce que zomo nangate, eza malam, eza prière. Mais au-dessus de cela, na comprendre que Nzambe azalaka aveugle te.
Nzambe akotikala jamais kolata linette ya plus 1, ya plus 2, ya plus 3. Akotikala ka jamais kolata ngo. Il est Dieu. Tala kaka bien aimé, Nzambe na likolo, mais misu na ye eke komona Jonas na se amai na libumambis. Bongo yo mama papa. Dieu nous parle bien aimé. Nzambe bien aimé, ayebaka koyoka bien aimé. Nzambe ayebaka koyoka pe alingi biso to tambola na obéissance. Et la Bible lobi que non, les bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Liboko na Nzambe zaranango mukuse te po ezanga kobikisa. Pe liboko na ye litoy na ye ekangama te. Liboko na Nzambe litoy na Nzambe ekangama te. Liboko ne pe ezalaka mukuse te. Banda Nzambe asalaki mokili ti lelo liboko ne ezalaka kaka mulayi. Mais yo somona liboko na Nzambe ko mukuse na bino eza mukuse te eza mulayi. Il faut Nzambe alingi kote yanga nini, Nzambe alingi kolobanga ni bien-aimé. Parfois na vie toza ko se poser beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Et na ba question toza ko se poser bien-aimé, to ke ne ko sala mason pour rien. On te comprendre fait Nzambe na tango nyoso. Nzambe na commission pour na circonstance oyo, na commission pour na likambo oyo, na commission pour na moment oyo to belinga na pambolio Nzambe net avant-hier mais que Nzambe motema nanga eza ko pela moto eza ko zika na tiaki mateya wana na moni mama moko beinga na Belgique abi papa na zolela nini abi batem oyo utiliser na motema eza kozika ezanga motema eza kozika na Nzambe mutazolo belangai na bi mama Nzamba pambolo to vita na prière Nzamba lobela kabiso na ndenge belé yo lingi Nzamba pasteur pasteur on doit prier Dieu to kobonde la Nzamba loba mais Nzamba ko loba même kaka na comportement ya fiancé wana déjà mutalingi a fiancé yo azo zo lokola mwasi na ye to mobali na ye eza déjà ba signe moko ya mabe faut ba signe ya mabe Nzamba zo tali soke tala mutu oyo aza inimé na ekoboto na pité keba na mutu wana. Dieu nous parle de plusieurs manières bien-aimés. Nzamba lobela kabiso ndenge belé na méditation en parole na sokoza na vie de prière. Papa, na kuta na prophète moko aibisanga makambo Nzamba lobi. Bien aimé keba na biloko wana. Yo moko ndengo zala maman, moi je crois que Nzamba lobela ko maman. Moi je crois que Nzamba lobela ko tata. Dieu te parle maman papa. Dieu te parle maman. Dieu te parle. À cause ya biloko wana na ke no kuta na prophète Kambo, na ke no kuta na mosena nzai moko lobela Kambo, yango ba tebele bien aimé bazo bunga nzela, baza ko pesa bambonga consultation prophétique. Bazo bebisa ba omona prof bazolia bango ba mbongo à cause ya biloko wana. Bible est claire. Mama soki tata na yo alobe ate. Soko zana bana na soko tata na yo alobela ka yo te makambo. Mi toi pose ta question. Soki papa ngwa solo la kana opte. Est-ce que ça papa botanga to papa botanga te? Eza ndenge moko na Nzambe obiso to sali. Yo moko soko tie mabolongo na se, o gêné o fukami. Osa concentré, le ban Nzambe, le belanga na likambo oyo. Dieu va te parler aussi. Mais attends-toi, Nzamba kolobela ote ndenge yozo kanisa. Nzamba kolobela akobela d'une manière à d'une autre. Nzamba kolobela yo tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça va surprise en Nzambe. Et ça m'a kamwa Nzambe bien-aimé. Nga na zobondela Nzambe, lobelanga penza, nzela oyo, lobelanga penza. Au moins avoke nebwe paf mwana beli. Hey Nzambe, tala mwana oyo demona kati penza nzele. Non, fanda Nzambe. Ndenge ni kaka tangu na ngina kende mwana sani ni abeli. Yo lingolo belanga likamu nini. Peut-être Nzambe nde a permettre mwana abela pour na mona ki nzela on ezala ki mabe empêcher yo. Yo comprendre ngote. Au nom de Jésus, des-moi koti likola mwana nazo kone des-moi zate. Mais Nzambe mutu a permettre likambwana pour empêcher. Bien aimé. Celui qui te na plan parfait en Nzambe. Tout le monde nous a solide à tout moment. L'événement nous la solide.
na makamyo se koleka to solide parce que Dieu nous parle d'une manière à d'une autre. Nzamba lobelaka biso na ndenge belé. Naza ko déclarer maman papa. Nzamba lobela yo. Naza ko déclarer maman papa d'une manière à autre. Tantôt d'une manière à autre. Maman moko a prometaki Nzambe. Abi Nzambe soki na teki lopango na ngai. Lokola pasteur wana zo sunga na mabondeli. Na kopesa 10 ya mbongo na ngai. Mamango atekaki ndako 120 000 euros. A tel le poste 12 000 papes sa pasteur ezebele. Abi 12 000 ezebele. Na opesa te. Po er moko maloba tolobaka tobosa na kana accomplissement yango. Et tango sikoyo azui mbongo wana abenga ta pasteur wana te aibi sepeli kamoko te. Mamango azaka na États-Unis natanga na kati ya livre. Ala ezaki témoignage ya mamana. Mbala moko mona kaka makambo bani ko marcher bien te sur le plan financier. Papa bala bamni ko bela bébé a comprendre te ayo osomba lopango moko lopango ngo na asumi lopango na Kinshasa lopango ngo ba problème ba botele lopango atike na mbongo moke ce que azo comprendre te qu'est-ce qui ne va pas et mukolo moko azo bonde la boye bani frère moko aza ko abanika ko exhorter kaka frère moko bani ko exhorter abi abi muni na vie batu musu ba pesa ka Nzambe ba ve mais ba kokisaka yango te et mba moko paf Saint-Esprit interpellé abike mais yo soki Nzambe asungaki likambo wana esalamaki parce que opesaki promesse boye mama kanisi mbala moko alel na se abandi ko prier abengi ba moko pasteur wana abi pasteur wana azaki na Congo pe abi en tout cas limbisanga talabwe en tout cas eza na livre moko na otanga mikolo yo pour dire que bien aimé ba événement pe be chèque mingi landaka biso na vie ezalaka pe moment moko pe Nzambe azolobela biso kotala kaka te échec ye mena tala Nzambe alingi kolobelanga nini yango naza ko déclarer bana Nzambe na lola alobela biso Nzambe na lola alobela yo ane oyo na bandoto Nzambe alobela yo ne bevenme ezoleka na libota no Nzambe azolobela yo na ba circonstances oza ko vivre na kati ya famille na yo Nzambe alobela yo na makambo tout oyo ozo passer ozo mona na vie na libota na destinée na makambo nyonso Nzambe alobela yo et puis soki Nzambe alobeli yo eza victoire pona yo Nzambe akanga monoko te ane oyo Nzambe akanga monoko te alobelaka yo pona okeba pe opambolama Nzambe akanga misu te amonaka yo tango nyonso tango bato bazala bazwa kobundisa yo Nzambe amona yo. Alors bien aimé tobani kobondela tobondeli pendant 2 minutes moko na moko azobondela ke Nzambe alobela ye et puis yo moko pe ozala attentif tango Nzambe azolobela yo tobani kobondela na kombo na Yesu au nom de Jésus. Yahweh Nzambe papa tozo belela komono papa parce que vous allez puissant tozo peso merci papa yo Nzambe papa nazo bonde la papa pona libota na yo nazo bonde la pona peuple na yo yo olobela biso papa parce que vous allez Nzambe oh Dieu papa na beleli kombo na yo na komisi komono papa osa le même hier aujourd'hui éternellement personne n'est comparable à toi personne n'est Dieu comme toi personne n'est roi comme toi yo lobaka papa yo salaka papa na komisi kombo na yo na tatoli kombo na yo na glorifier kombo no papa osa Dieu puissant osa Dieu de gloire nazana mutu mosote bobele yo papa yo ko sala papa yo ko agi papa na kombo na Yesu nazo senga yo lobela ngai nazo senga yo lobela libota na ngai nazo senga yo lobela vie na ngai papa oh Dieu mutu nyonso tata oyo azomona ki oza na silence papa o lobela ye papa lobela batu nyonso to tata fungola biso matoi to comprendre révélation tata ya koyoko Nzambe fungola biso matoi toyoka yo papa fungola biso miso tolekana komono papa parce que ozali Nzambe toi tu es présent nazo déclarer na kati ya vie na yo matoi efungwama po yoka Nzambe nazo déclarer na kati ya vie na yo miso na yo efungwama po mona Nzambe oh Dieu le Père Bible ezali koloba ete Nzambe alobelaka biso tantôt d'une manière tantôt d'une autre na ndenge nyonso Nzambe azolobela biso ezala nzela ba camarade ezala nzela télévision ezala nzela nature Nzambe afungolo litoyi o comprendre que ye muta zoloba Nzambe na lola afungolo litoyi o comprendre que Nzambe na lola azoloba Nzamba pambola bino
Nzamba pambola bino apesa bino makasi. Tokotani tout à l'heure na prière à 22h. Oh shikura kabare shikare. Amen, amen. Nazobondela nzambe na lola. Nazobondela nzambe na lola. Afungolo matoi. Afungolo matoi po oyoka nzambe. Nyonso zomona. Nyonso zoyoka. Nzamba afungolo matoi. O comprendre que za ye mutazolobela yo. Nzambe pa fungolo miso. Omona ke ye azana bomoi azotala yo. Nazobondela nzambe. Nzamba alobela yo. D'événements nyonso zo vivre. Amatsa kondima na yo. Foi na yo e faiblir te. Kondima na yo e kitate. Kondima na yo e bebisama te. Nyonso zolekana. Nzamba azolobela yo. Et puis soki nzamba azolobela yo, azo préparer victoire pour na vie na yo. Soki nzamba azolobela yo, soki oza attentif, nzamba azo préparer victoire pour na vie na yo. Mutu nyonso azali attentif na koyoka nzambe. Nzambe pas azo préparer victoire pour na vie na ye. Kolo pambola bino pesa bino makasi. Tokutani tout à l'heure na ngonga ya 0h pour na prière. Kolo apambola bino. Azongisi maloba na modération.